naza représentant ya Vodou likambo nyonso yaka national pona mboka nayebaka ngo message na opesa ba comédien soki boluki ngai te tokoka kokata lie wana baliwa ekosi Lelo Mama Chako akufa. Oui. Si je comprends par rapport à dire nayo, soki baluka kayo avant Mama Chako na akufa. Tunito kata balie wana. Olanaki prophète Ézéchiel. Azana molimo, azana pouvoir, j'allais dire, il y a ressusciter Mama Chako parce que Nzambe a révélé bongo. Nalobaki yango avant soki prophète wana la musi Mama Chako ngana tiki musala oyo. Yona Eliane problème. Eliane ba fait no. Eliane abima ya Moïse mbe. Ozo confirmer yango. Bongo eza makamba. D'abord pardon déjà Moïse alimbisa. Non, eza nango ba vantir. Eliane azana temple na ngai. De mambo solo banisa lo kuta sande na asa ya yo. Bonjour fidèles internautes, nous sommes clévoix.com, la chaîne d'actualité. Pour d'informations, ensemble avec les vôtres Prince Bakali. En tout cas, l'actualité oblige concernant notre défunte. Aujourd'hui, on l'appelle défunte Mama Chako, la comédienne qui nous a laissé. Et puis, Hélène Bafeno, Oyo, actualités ont circulé partout dans le monde. Et puis, d'autres actualités qu'on va décortiquer puis en parler tout au long de cette grande émission. Merci à toi, Dylan Sotonto, Manamanga ya Pichu, Boss Lady la Française. Merci, Boss Lady la Française, Manga ya Pichu. Franck Lemassiala, la grande équipe de Clébois.com, grand prêtre, merci. Christy Vissongo qui est à la prise de vie et puis mes différents partenaires, puis sponsor officiel, merci Dédé Lucas Cashman et Madame Mamissa Dani Chandou chinois congolais, Foulé Lukisu représentant la congolais Nyostou dans le continent Asie et puis Nixon Boutique, la bière de l'X, la grande moisson, Didier Boutou Obi et les mineurs, Yaouli Mouché Nico Damboka, Boni Basanga Yaouli Pensien et puis champion Adolmo contre la Rochelle. Fidèles internautes, je reçois un homme spirituel, c'est un maître. La fois passée, tout le monde en parlait concernant lui. Batebele babenga ki na kombo ya maître Mitterrand Champagne. Batebele babi Mitterrand Champagne na bomsaki Batebele. Batina ba photo. Batebele Mitterrand Champagne wera yembaka. Oh boy na boye. Oh ba film akufa imi balé boy na accident de circulation. Lelo oyoyo nazana l'homme en question. Maître Mitterrand, il passe à Sata. Bonjour. Bonjour, grand journaliste. Bonne santé. Santé Kitoko. Ça fait un bail, hein? Oui, 18 ans. Et qui m'a depuis accident de Salamo Boma, Batubo, et Lelo en tout cas, au monde en a raté, au monde qui m'a même dans ma téléphone. Les mots qui les loba, hein? Monde n'est loba. Mais ça l'a fait bongo, effectivement. Bon, non, mon kilinde, c'est pelate n'enga na bima, n'enga limwa. Yango mo qui c'est pelate. Mais comment vous m'abandonnez batu et puis ma grande fille qui toko boye? Au bimi peut facilement. Non, ils ont des problèmes encore. Tant que tu as bima nanda quoi eba ateka usala accident. Mais na condamné pe monde pour degré accident et c'est ngai ke ngai pe na kufa. Tant na kufa te meloko batu babosana nazali maître spirituel et puis représentant ya Vodou na Congo. Représentant à Vodou. Représentant à Vodou na Congo. Et Sandeyo. Ngai sikoyo. Yango esala batu ba comprendre te émotion comment muntu oyo akobika. Vodou offert à Imanake na Vodou na Tuniba. Oui, temple de Bénin na Pluton. OK. Oui, et temple de Pluton na Bénin. Ba mi sepe bana katsa mama. Ya ba Vodou. Ba artiste bazé belé ya monde entier, ya ba mboka libanda Vodou ezali. Mais na kinde bazate. Vodou ezali église ya munene te ko détaillé te ba ope ba kenda kuna bazape na kin bazali. OK, on va faire ba succès. Oui, ba succès. Toko tanga ba kombo te me bazali. Alors na pesa monde torte.
nga nazali maître opesa bango torte pour baloba makambo ya solo ndenge oboma ba fille. Non, na boma ba fite. Esengelaki baloba bongo mpo bamona ye nga nabikaki. Mais nga naza na baancetre oyo bake babatelanga. Sacrifice osalaki esengaka bango. Non, eza saki toza bafamille te. Ok. Baya mpe na temple na nga te. Botambola na bango nde. Mais totambola etake na connaissance ndenge toyebani. Baye moko te ya na temple na nga. Tango moto abimaka na ndako ayebaka te tokosala accident. Ok. Mais tango accident eyaka etake naza maître spirituel ekwei briske nakozala kaka protéger etake représentant ya vaudou maître John Lipasa Satan. Parce que vaudou wana ezalaka nini penza? Po batebele bayoka ka vaudou. Oui. Vaudou nini? Vaudou ezali église ya munene ne bomoni ba Islam, ba catholique, mais na kati église ezana banzela nango. Kosambela normal ezali, kosambela o ezali pour ça la rappel mystique ezali. Na kati ya vaudou wana. Mais nyonso babengi yango vaudou. Alors tant ngai na ke kotanga science ya vaudou. Place sikoyo na silisi betidi na nga place ba ko nomenga maître John Lipasa Satan. Mais kombo na ngai le vrai nom ya ko bima na accident ezalaki Mitera. Kombo na nga bezaka Mitera Sangilo. Mais na kombo ya musala maître John Lipasa Satan. Kombo ne uta na temple de Pluton. Lelo kombo ya ko bima le vrai nom na accident. Nous avons des ancêtres qui ont pour nous chef coutumier avant na kota na science ya vaudou. Comme on Mitera champagne et Outawabi parce Mitera que ça Sangilo existe déjà ba te belé ba bois ba yemba kaye ba bois kakaye ndeyo na yebi ete me kombo oyo ndenge mokile loba azala na poto paxi parla ngana yebi ke ngane Mitera Sangilo bo champagne de nani champagne on a comment Mitera champagne na bomisi basabatu yoka champagne ezali nini ndenge tokendaka ba divers na biso. OK ba boîte okokende boîte est-ce que ya kosomba ba champagne place ba DJ ba bakisa kombo Mitera champagne. OK. Mais kombo ya papa na mama ezali Mitera Sangilo. Sangilo. OK. Uzolanda kombo wana yeko bima tango accident salami. Le vrai nom ebimi. De ba fait belé automo na ba ça va succès ba kanga mibala batu na ba ville partout na ba cité bino ne bosimba ba. Bon eza musala na nga na salaka mais bato na zana bango ba ya koluka makambo te. To bimi ensemble totala. Basi na yo. Connaissance. OK. Bani. Connaissance. Bango mibale. Oui, bazaki deux filles na garçon moko. Deux filles, deux garçons. Moko zali boso zali cousin nanga, deux filles na sima. Je n'ai pas kufai. Te cousin nanga bikaki. Fille moko pe bikaki na garçon moko. Des filles to pegaka mutu moko. Ah, ezala mutu moko. Ezala ka mutu moko. Ezala ka dete. Non, n'importe quoi ya monde. O moko atikala na tile bomona naka. Non, ozali. Bomona naka pe. Ozala mokili. Bomeli bo s'équiper. Non, azaka na kini. Oh. Abenga ke maître na bika na ngai. Non, azaka na kini. Teto yeba kaka lisolo ngo. Ata to benga na gate azaka na Kinshasa. Ezaki accident normal. Ndenge ba non, azali. Ah. Baza banandako, azate na terre koleka émission, il y a ça la émission te. Eza o jour mona leka ba kota ba cabine na moni botemina leki ya maître na moni wana musika. Non, eza yeti. Yewana. Yeti. Wana zaka ba relation ndenge na zaka na play ke to beti moto. Mais likama vite fait kaka. Likama e kokwea. Foti na ngate. Mais loko na kondana mokilité po ngande na bika balingaki ngape na kufa. Mais bah éviter que nazali maître spirituel okufa mokili boyo mo simba ibiloko no mokili ezalaki te monde lingaki ngape na kufa soki ngape na kufa ki mbeli solo ele kana mona ba internet te. Tu te sais comment après la mort de la fille en question? Oui. Vous êtes très à l'aise ou ermoko mona ba image na ye? Non, na komona image ndenge ngate na bomaki. Mutu yo komona image na ye oyo yebi o se sacrifier ngana boma yete na problème na yete ndenge ni na komona image na ye situation mutu kanu sukande bon mutu ke mutu asomba ngo mutu ke kindaka bongo. Merci. Parlons à présent autre actualité parce que mon des autres à la biso, ma grand messieurs, à la biso, nous sommes sur clebois.com, la chaîne d'actualité. Puis d'informations ensemble avec Prince Bakali. Et là, nous sommes tonton Manamanga et puis tu bosses Lady Franklin, ma sœur la grand prêtre.
Nous sommes là avec Maître David Lipa Passasata, Maître John. Oui. La fois passée, na Yambakayo. Oui, oui. Tosola Ganayo, et puis on peut savoir prophétie par rapport à Makamo Lobelaka la fois passée. Lelo oyoyo na moni ezozongela kabiso. Circe na zongelio. Opesaka prophétie tango mundweri akufaka pe son âme ke ba comédien minene bakolandisa na kokufa. Lelo to moni mama na biso encore une fois de plus pe son âme Mama Shako. Mama Shako akufi. Et ça toujours dans cadre ya concept ya prophétie opesaka ou eza à côté. Bon, au moins le moment on a répondre Prince Bakali. Nga naza comme liswa banzambe na kati ya mboka na biso bandoki. Liswa bancetre na nga banzambe. Voilà. Naza représentant ya Vodou. Likamonio se yaka national pona mboka na yebaka ngo. Mais eloko sala ka biso pasi netinga. Toza considéré te na kati ya Congo. Omoni même na bamboka musozi na ba Nigeria so likambo moko eye na mboka igwe azwaka courage ya kokeno tuna banzambe tant mundo eri akufi na lekaka émission nazoka déjà message etake baza ba artiste na biso comédien donc baza national eza baliwa moko eza national président akoya ba ministre bakoya batebele bakoya po baza art ya mboka na lekaka na lobaka ke mundwere ndenga kufi ba oba yebi ke batambolaki na ye ba ya na temple na ngate mais ça ne sika oba kenda o ezoluka lié oyo ezoboma ba kise comédien photo luka tokata lié yango na lobela na émission muto ayate to fandi pululu ayo kufa na lekiso émission na lobi muto ayate to longwa na pululu Dadi ayeko kufa mutu ayate artiste comédien moko ta benga to basala réunion baluka Maître John ni to ko sala ezali ba modi obino na mort etake ba artiste comédien ezana na modir bango ezana temple o esika bakenda OK ba yokana bien te yango moni sokolande baliwa yango eza baliwa moko ya pamba pamba mais mutu akufi. Donc ndoki tango abomaka mutu akobomona Mama Shako lini akobomona mutu pasi ofande lekeli okoma mutu fa kufa na mutu pasi. Très bien. Toke na Mama Shako linu akufi soke na dadi maladie moko donc très compliqué ozongi na pululu alors ngai take liso banzambe pe na sana ba épreuve ya émission pendant une année na loba balukanga mutu alukanga te mutu alukanga te peta pour la dia ke ya suka na lobi totika na day con bao ba yebani ya théâtre mbakolanda tofandi susu Mama Shako ye kokufa et puis na liwaya Mama Shako déjà monaka yango mais bakali na loba déjà avant Maître John na loba déjà avant pona nini besoin courage te tant to leka nazoleka na média eza international mutu nyonso akotala YouTube ezali ki ozotala na chombo na yo okobenda na kwente obenga yo moko tozomona ngona ba black mais na promette okolukanga lisusu message na opesa ba comédien soki boluki ngai te tokoka kokata lie wana baliwa eko continuer ya ba artiste comédien na boy olukanga lisusu tosa l'émission lelo Mama Shako akufi. Oui. Si je comprends par rapport à dire nayo soki baluka kayo avant Mama Shako nga kufati tunito kata balie wana po ezali oyo ezolanda. Est-ce que ebiki Mama Shako pena akufite par rapport à la prophétie olana ki prophète Ézéchiel azana molimo azana pouvoir j'allais dire yako ressusciter Mama Shako parce que Nzambe a révélé bongo na lobaki yango avant soki prophète wana la musi Mama Shako ngana tiki musala oyo mutu soka akufi bakosa non eza ba théâtre pouvoir wana eza te oza innocent
na makambo oyebi spiritualité te yo oyebi micro oza innocent na yebi ka micro yo oyebi ka micro eza ba mise en scène kominga mabe naza innocent eza ba mise en scène bon mutu so akufi soki mutu akufi na normalité soit baliaki ye OK aza na 20 jours ya esprit na ye kotepatepa ne oyokaka mutu akufaki o amona na quartier mutu nyonso azo circuler OK esprit na ye eza na place te et ça là 20 jours après nzambe ayaka ko récupérer molimo na ye mutu akufi na voie normale ye moko nzambe abzui ye place akufi na hôpital molimo ebimaka na seconde ekei oyo atikali wana ezaka bomo aza na capacité wana te ya kolamusa mama Shako na meka kotanga ntina badimension eza impossible mutakufi olamusa ye eza batéâtre bo otomona pe mutakufa ependa kufi nalobeli yo eza batéâtre soki lelo totia ata mbongo tokende kolanda prophète tokende na morke mama Shako akolamuka te mais prophète abayi batia même basoldat mama eza aza na Kishasa aza na poto te nalobelaki ye nalobele ja journaliste ni place chaîne mo na lekaki nga moko tokutana ne na morke alamusa mama Shako famille ya mama Shako eko permettre po baza na posa alamuka très bien mais comment ezo umela uzomona te eza bafanti c'est eza comédie eza comédie moni batu musu bazoleka pour dire n'importe quoi makambo ya yebite comme YouTube yango bayebi ka ba Rolanda ye abandi koloba makambo oyo eza na connaissance na bato batalaka bayebi ko sala discernement bayebi ke o mutalo kuto alors on azoloba eza bafantir makambo oyo aloba Maître John, oui. Maître John, comme ça là déjà aventure na comme ya icône ya culture na biso oui. À la personne de Mama Shako personnam lecture ni no sala étant maître spirituel comme on a ki mama o akufi famille bana pasi et puis biso pe batoto na culture mboka tozo lela o aza moko o sala défense ya culture na biso yo oleki na télé o loba ki na possibilité ya la musaye yo étant maître spirituel message ni no sala et puis lecture moko importante par rapport ya ba dur ya bongo nazaka na kanda na ye na sens ni yango moni nazo ebisa yo en général ba pasteur muntu oyo aza na Saint-Esprit azate oui yango moni bazo distraire bana ya batu na ba église okozwa mbongo vi na yo ko changer vie ezo changer te malamu ya na yo kotoyo ngai Maître John apesi yo porte-monnaie magique sans condition eloko ya ngana kotindela yo te condition ezate condition eza boye mboka nyonso ozali ekobana kosanzela yo montagne nyonso yo kolinga ka ndenge eza boye kande eza boye okosandeni ka ndenge eza boye osokosana bapoche ekoma neti obombai balarme boye neti nde eza boye osani yango neti ndenge eza boye boye naomona yango déjà vie boye ofongola yango bien cameraman benda bien ka ndenge eza boye bazotala biso bakolinga na baoyo baza po bato baza na baproblème financier baza ebele na monde entier eza mpe na bisika bakenda esimba te alors ndenge eza boye kaka ndenge eza boye obengi nga mete na mposa nazwa porte-monnaie magique eza sans condition charge nyonso eza epa na tosage mo boye nga na yo tosa neti nga na sa bango maître na mposa na mona nde eza vide boye mbongo ebima na kati neti yo oza mposa nde eza vide boye mbongo ebima na kati kandi tosa boye tokata te mpena tokokata te tokata te kameraomba mpe te yango na pesi mpe monta te me mbongo kaka ebima mbongo kaka mpona omona yango déjà vide amoni place nasukisi yo osukisi nga mais eza vide namona ozokokali représentant ya Vodou mais place tazosukiso yango wana cameraman akokata te benda bien benda bien cameraman nasali nini okangi ok nasali nini naolandela yo nasali nasana yo mayele nasali nini okangi ese okati kamera toza na exclusivité nga moko témoin nakosaka te
Malheureusement, on lobby montant. Mais nous avons posé le bas montant. Nous avons posé le bas montant. C'est un lobby montant et bimandé na lobby. Nous avons posé le bas montant. Le bas montant qu'on s'est cassé. Nous avons posé la monnaie mbongo kaka. Vous avez posé le monnaie mbongo. Ok. Cameraman, benda moi bien. Bakale lobby mingi. Londe na si sa tembe na yo. Fidèles internautes de clébois.com, Bakali Prince Motona Tembe. 200, 300, 400, 500, 600, en tout cas, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. Bakali, omoni eloko oyo eza na capacité dollar pénasi te faut que otala bien bato baza na posa mais ba dollar yango ya porte-monnaie magique eloko oyo eza na dimension ya montate même olingi 20 000 euros bigande ala ipolele pe abwe na kati eloko te ba mais olobaki bakata caméra te yango na zo ka kasi yango eloko oyo mbongo oyo omoni ezali exemplaire ya makambo ozoloba niveau musu ya ba banque mondiale na poche ya ya makambo oyo ozoloba eza exemplaire oyo eza mposa te 20 000 euros 50 000 euros ekomaka monene ya montant nyonso yebango ata 100 000 euros ata 100 000 euros kaka awe na chaque 9 chaque jour chaque 9 euros banakuta ngwa de chaque 9 euros chaque 9 olongoli pe 500 000 dollars eloko ozomona ekomaka monene yo tongida ba immeuble na ba immeuble na Congo central même na Kenya naza na immeuble maître John naza na immeuble mbongo nga moko nasalaka ngo nga moko nazwaka ngo nga moko nazwaka ngo nso naza na posa autant na journée nga ba chantier na nga esalaka ba 2 semaines esili chantier esili 2 semaines nati o clé de contact nao mituka toloblaka te nasomba kutu déjà à part fo nasomba ata 10 mituka déjà elandisi fuka à part ka wana ekenda osala sacrifice momia nakufaki mituka tolobelaka yango te nasomba eja mituka ebele yo oyebi toclôturer mpona dossier oyo mbongo nde bobimisaka boye ezalaka sans inconvénient oui inconvénient eza te ngai nazotravaille na système nini omoni magie na développé yango machine noire to blanche ngai eza makila te magie noire nana magie blanche te tika kotanga makambo makila po bato deja bazali bazozwa makambo oyo ngai bandi makambo oyo lelo te naza moto internet ya lelo te napesi mpe bato ebele na poto makambo lelo te bazobénéficie nango lelo te oza na problème ya porte-monnaie marqué ba client bokomi ko baye ba maître lukuta bakomi trop boye bango bien ke na mokino mo batambongo mais komi ke mso asengi mbongo ono faut pesa su ya boy faut sala boy tozo ba doléance ba doléance na yebi ke bozo so mais ye bango bakali yebisaka bango eloko nisi yo monta oyo faut osala po ozo arite musala na ye ozo résultat malamu yo omona ngo cher olandi 200 tango bakozwa yo mbongo kuna mbongo ekepete okomi kolela. Merci Maître John, Thomas Chiteno, parce que la télé c'est l'État. Mais franchement, fidèles internautes, je suis émerveillé. Il y a au monde un spectacle à Bongo. Il y a au monde qui n'a pas de tembe. Mais na moni pena la landeli est bien. Mais na moni qui est bien. Et ça vide, au monde qui vide. Il y a un bindo. Oh, c'est exemple. Na pesi. Aux gens pour ça 20 000 euros, 100 000 euros na routine de l'okara et loko. Et comme là yo partout aux ça. Soko lingi une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et ko bandaka ko sanzelo sans condition. Toko ta actualité mususu. Oui. Na okai ba sango yona Eliane problème. Eliane ba fait no. Ah Eliane abima Moïse Mbia.
Ozo confirmer en haut. Bon, ils ont pardon déjà, Moïse Alimbisa. Non, ils ont aventure. Il y a un petit oyanga. Hélène Petit na yo. Ils ont aventure. Hélène Bafenu. Petit gars. Petit na yo nande. Momina yo to leki ka. Non, ka petit gars ça na temple nanga. Ils ont un objet. De maman nous stolo ba wana sala na temple na yo. Ils ont un objet. Makambo ya kobima ezate ngana solo bango. Boye bien ngo totala ngo na ba réseaux sociaux. Très bien. Et si vous voyez yo moko ne oza na pe na ba vidéo na ngo. Wana na ebi. Alors, ils ont inutile. Totika bafan wanza ngo bafanti. Mais à lobby ya lisengi bolimbi si et puis azongeli mosa ya azongeli makambo ya kibonzambe yo tandis ko zolo ba ki azana temple na yo. Aleka ki wapi? Po mutu. Aleka ki na media to bolimbi. Aleka na media réseaux sociaux. Il y a na temple na ngai. De mambo solo bani salo kuta sande na asa ya yo. Nous avons été à son bandit dévoilé et un scandale. Et mais c'est aussi la ROT. Va parler de l'organisation sana batu mususo za ina ba to eba. Nazana batebele bakali. Na kini oyo. Tant déjà na ebiso que ça na pasteur moko dans Saint-Esprit. Même Ezekiel azolo bakala msa mama chaque aza aventuré. Saint-Esprit ezati. Aza aventuré. Le temps on a zo beta c'était na ebi onga na zolo. OK. OK. De Mamelian wana lokuta Eliane Petit na ya. Non, Petit à temple wana mamba lokuta. Merci, ça n'est fini fidèles internautes. Tu coupes sa numéro na ebité. Il faut couper sa numéro. OK. Numéro ezali. On va te parler de doute. Oh non, maître John, comment yo solo ba ke non Eliane na temple na yo, Eliane Petit na yo. Bon, to benga yo to so ba précision. C'est à travers ces numéros là on va sur les réseaux sociaux pour que ba benga maître John ba yeba épée, moi éclaircissement par rapport à cela. Oui, plus 243 89 numéro nanga ya sika 89 97 41 871 plus 243 89 97 41 871 Soko benginga maître John nyonso na koyamba yo. Merci maître John, les amis plaisir à toi à cleba.com. Message mon particulier dans ma fidèles internautes partout dans le monde pour que na clôture et puis quelques dédicaces sur les a au pesa bato botala. Dédicace ça na ngote message ezaka ya makasi ya ba artiste et comédien. Bo la ta courage toko kokata lié we. Baluka yo. Baluka ngai. OK. De ce baluka et aux continuel. Toko ça la émission. Merci beaucoup. Émission Oyo et comme preuve à l'appui. Togozonga. Merci, fidèles internautes, pour votre attention particulière. Merci à toi de la nation tonton, mon patron, Manga Pichu Boss Lady la française, Franklin Martial, la grande prêtre, la grande équipe de Clébois.com, Christy Soro, merci à toi et je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir, bye bye, tenez-vous, prenez soin de vous. Merci à vous. Merci.